bravo Belvi, bravo. Faut qu'on a expression ya tegra. On dirait qu'on t'a tournant. Vraiment. Ah, Poutine nous met là. Il y a un moment là, sa force à Belvi. Aux hommes, on peut entendre ton tegra. Mon nom là, c'est au côte. Mon nom là, c'est émotion. Non. Maman là, il y a Bakabine. Ils ont coach. L'état, il y a un film. Yo, quand t'as la film. Oyoka kou. Comment vous êtes oyoka kou? Okufa na masumu no moko. Okufa na lisumu na yo. Mais parce que bato ne bafingaka. Belvi souvent ndenge aza bongo aza na tante ya kovandela bato bafingaka. Yango moni agéraka bafai na ye nyonso. Asengi mpa bafai na ye. Boyede nga na prière, boyede nga na kotala filme. Oso ba telemi ba batina ba ini edobi ba ini ba ko tourner te. Baza sko ba inconsciente. On est pas en ligne Belvi. Oh ça là qui est. Belvi qui tourne dans ma famille. Ouais il a persisté principal. On a mon avant on dit ba un problème à mutu. Est-ce que sortie médiatique ya Belvi. Belvi attend comment mutu. Et beaucoup plus Belvi à s'adresser à la famille Libota. Famille Libota. Belvi a béni biso 3 fois. Avec toujours focus na film. Il faut toujours donc pour quand avons zino toujours ya film. Et non que pour répondre à Badou. Il faut répondre à mutu. Alors bien la famille Libota, tout ça focus na film. Et puis tout au moins, on montre que bon, ça va encore mailler. Si les gens gèrent la fan, on va faire des petits bacons à Mosino, et on finit par poser l'homme. Voyez que gérer par moté. On va poser le Batika. Atika Bolumbu, il faut commencer à pardon. Dans la niveau Bondo, hein. Ah non. Bah tout. Bah ça vraiment bah tout. Pour en soi, boy, comme il a vraiment boyé, t'es belle. Il a fait le cas, M. Michel, mais il m'a fait. Il est micro, hein? On a l'idée, ma belle, moi, ça migra jamais. Elle est ma belle. Ndakana ya madilu. Ndakana boziana. Ndakana média. Ndali susu. Na ibengi na ni oh na Claude Roy. Il y a ça de moi. Claude Roy quoi? Claude Roy. Ya. Maman il m'a capoté. Na bini sabi ko seka boy. Na bino ma bete. Na bila Claude Roy na bini. Yo le lingo lo baka ba valeur. Basui libaku ya kolanda biso cher internaute et tout nous ya bato ba otala biso matondo mingi ndenge tokotaka na etandeke na bino tobetaka ekukete mais boyambaka biso na bomesano nyonso matondo mingi na tatanza komba au bomba biso to lala to lamuka eyo bengolu na yeso ki olali olamuki kumisaka nzambe yende mopesi na pema. Un grand merci à mon boss Igetingi depuis États-Unis, pourquoi pas tonton Yamse Yambe Bolanga la Bololène qui est mis au salon Bongo et Dajuna Simaya Bilili, autrement appelé Reda Tums et Anthony Namassini, pas au salon, toujours à mon salon, est avec Sami Grahamba, la Cléopâtre de la presse congolaise, Yabino Yeyo, et merci Mingi, na Olobango, ce qui vient au Talibisote, c'est
que tu la maté, ndenge botala rabiso ya ça que en tout cas tu consommer film na biso torgnole to ki manalo mbango na Belleville TV to landa film na biso torgnole maman Belleville non si bolanda qui vraiment message ya maman focus la écriture ya maman en tout cas là je sali ya Willy Moucheni 00243 koda mboka mesena kaka moko muto yebi pasi ya mozagi ya Willy Moucheni Olivier Songandila na kati ya Windoko na Namibie mon avocat de source sur maître Christian Basansi sangana za toujours na raison à kosambela nga kitoko amukama des années et pourquoi pas aussi maître Terence Mukoyi Kalombo wetu en tout cas non zela kaka maître Terence osala vraiment malunga makasi ye mabaka na Milan na bosani peyote mabaka silence eleki makasi en tout cas et na bosani te lisusu balobi Michel Lama tozana ye toujours awa tosala toujours musala lelo nazana Bianca Nzanga to mpe kosala analyse balobi sortie médiatique ya mama aye koloba ye mutazaka silence focus silence longwe Cara Belleville longwe aye ko répondre batu mais plutôt maman pesa ki message parce que ba géraka ba fan to kan de ko mususu si la loba ba géraka ba fan te mais maman Belleville a tali biso lo lengeni ni fan il faut au gérer nazana bien kanzanga mwana suka ya famille ko en tout cas pour s'abonner pe massivement kuna e matamata kaka ndenge ezalaka ya tufugolela ngai etando ike na ngai en tout cas na yamba Bianca Nzanza eloba mamumuluba je te sali ya Prince Lwamba famille Bota Mobimba en tout cas bonne santé Bianca Nzanza famille amba babi toujours famille Bota donc nous tous peut jusqu'à présent famille Bota oh est toujours là je vois Poutine de l'écriture dit maman Kioma babi moko Poutine de l'écriture maman Rai Koshi maman Otigare maman Kanga bango kati YouTube studio na bango maman Alessa bango habite ba comédien babi umela baby maman ça qui déjà appelle maman le bisou que tu vas toujours na sama lo maman vraiment merci à toi donc on laisse Sandama Versa et pourquoi pas Odette laisse maman la Lesline merci à Nadine Kialuta merci à toi Mifi laisse motema ya papi Irène Kialuta motema Richard merci à Patricia Branco Karine Zanga Joseline Kialuta et pourquoi pas Ada Jolubanza de Babi meilleure agence Turquie Luanda et Turquie Paris et pas il va plus Rose Mingazawana vraiment na bosanité Michel Lama Babi depuis quelque part en tout cas vraiment Chimalang appelle la bosanité Babi femme française en tout cas vraiment où met la place aujourd'hui famille Bota Oye et Sami Amba ba question yo et puis bien voilà ma question ezali yangai bien ezali ya Bianca Nzanga en tout cas là je salue 1 million de fois madame mais on l'appelle madame Essimbo la référence de la monnaie maman elle est dans 5 jours en tout cas des gros bisous à vous la grande dame Béatrice et puis Belgique la Belgicaine maman Béatrice on est toujours ensemble la qualité des chambres là c'est sur Olga Bidebo Amba Babote Nayo Bianca Nzanga tourner na film torgnole parce que l'actualité ezali ebele ya koloba sur sortie médiatique ya maman Belleville to yoka bato mosusu bao critique yango mama ntango aleki alobi en tout cas to bato na film na biso torgnole bato balanda yango déjà na 16h30 voilà merci beaucoup bato tout balingaka Belgique on dit biso mpe tolingaka bino tomoni vraiment mama akomi mama alobi torgnole neve épisode ma ndenge elekaki bongo naokelaki tegra mawa tegra baoye na daili baoye bakomi ka quelque part moko boye batala kaka moto akinapaki tegra aokota pa mama Esther tegra bandido bravo Belgique bravo faut qu'on a expression ya tegra on dirait moto tournant ah Poutine umela yango lelakisa force ya Belleville ozomona mpota tovandaka totali tegra wana mondele azi okota mondele apesa émotion coaching ya maman mais que maintenant c'est ton tour pour faire ça bien vraiment donc on la frousse yebake oyo
eza na opesa makambo opesa nde makambo obiki mona na pesi makambo teka en tout cas merci beaucoup pour la famille bota otokona mosala esala en tout cas yo bitali film te kota na otala film tomoni pe junior azo déclaré mwana nazomona mais mwana baza nani korate te mama papa kota o découvrir mwana junior azolela mwana junior azobeta tola azoluka mwana na ye eza nani kota tala film film na esite moto kota na mozinda film ezate o ezaka to pesi bino goût yo moto tali te koto tala zonga na premier épisode tina 9e épisode au comprendre film en tout cas famille bota oye de l'écriture. Moi je dis souvent on vient pour défendre les valeurs. Si tu es anti-valeur, on ne viendra pas à la télé pour te défendre. Si on te défend, tu as des valeurs comme la pouture de l'écriture, comme maman Belvi quand dit oh ça là bas film on sentir drame et ça na on sentir émotion, on sentir yo moko mi koti ça na kati film et comme le quoi histoire vraie. Ozo lela yo moko ta la film et du film wana tornyo tongo tala mo yo moko mi kodo o supporter na film ozwi mpe part na yo wana olati mpenza mpasi wana ya te grand ndenge mais kingombe déjà azosepela te na mama ester ndenge azokaki mobali na ye ndingizwa yo toto tirgo ye mpe mosusu akosuka mpe na choc lisusu moko ekozala deuxième choc vraiment esuki toyebi te esuki atirgo ndenge nini na ester alors tokokota na film na detail nyonso ya film ete yo kota tala film oyoka ku biso toyoka ku okufa na masumu no moko okufa na lisumu na yo yakazaka babi mama akoki lisusu silence oyo te mama aleki mama ekoloba toyoki mama alobi ayeze na bafani na ye me bato bakomi kozwa santé médiatique ya mama lokola aye korépondre bamakambo oyo nyonso ezoleka na internet ala personnalité na ye ndenge baokosele makambo ndenge baoya bayinisa ye epai ya bato d'abord chamika ambanga moni bato tu balobaka baboba bato tu balobaka balegendi mposana te otikanga na mabondeli na maboko ya nzambe sikoyo batangela biso partout beva bakisi na makolo soso partout alobaki ke mutu baza mutu bo non beaucoup plus belvi asali appel la famille libota na ye na bana oyo ye encadraka ozomona asali appel que par là engaloba nini parce que famille libota mobimba bazalaki déranger baoyeba te belvi morale neza ndenge nini belvi azobela belvi aza ndenge nini parce que basortie médiatique ebimaki ebele ya grave oyo mpe mpe konuire belvi ozomona me ye moto navanda atalabi te nakokotika bafai na ngai na ignorance boye te il faut naloba napesa bango message que non je suis en vie naza très bien mais beaucoup plus pour soutenir nga kaka na bakotala filme na ngai et puis na prière so place nini belvi atangaki kombo na bango to akotia bango na kati omoteke baza baessence si normalement moto atangi kombo na bino te alobi ata ina bino na kati ya makambo ne te mais comment bino bokoya osala basortie médiatique na belvi abimi na sile obiki bazala na mposa mpe na loba jamais alobi na bango te alobi na biso bana na ye epi na bafai na ye bagéraka bafani utakoso te sila loba baigera belvi vraiment aza mayele yobi soki sila copie comportement ya belvi naoloba no théâtre na biso tokozwa so ntan ya kolula baini parce que mpo toza na bato oyo baleki bango ozomona mpo toza na basoda yo kosalisa moto abongo baje moto youtube azoreconnaître pesi ye trophée attention sami aza trophée ya youtube noko prince aza témoin belvi aza trophée ya youtube po youtube areconnaître belvi chaîne moko ezali mais oui trophée bafilme belvi akoki contre na jaki moyibi te belvi azangi mbongo so batrophée ta belvi
mais akokota na baje ya salite wana te jamais eza linie na ye te osoba nini mbongo nakelia wana bofele te na bofeli te na bamaveve te akesombela ngo trofe non baiva aza mayele asaka makambo na motu ozomona asaka makambo naye na motu yango omoni ke andima humiliation tout andima échec nyonso mpona bacapacité bafino belva akomaka ya soki babi banopesela belvi trophée ebanoza chaque épisode trophée chaque épisode trophée na oloba nao po aza na art wana aza babi baotangela biso babi tokosaka nde tobakela mwango babelva koma 32 film mais bomona babaza kokonte ane mobimba ko baboyango babi jamais belva ane mobimba kokoma 32 film alors botala tobandi déjà deuxième film deyamona banda janvier ti février deuxième film bomona susu février so avesi la film yango ezobwaka soko bino boloba na biso yaya moto alamba kwanga pema apema te apema nini belve aya youtube cop te belve ya koluka mbongo nde na youtube yayanga na botami mobona nalambi kwanga na vile kotinaka na kwanga te abiyembelanga mondele ya youtube boye mondele ya youtube akende boebele aza na ye azonga boye aza na akende boye azanga bakima mbango na mondele ya youtube belve opema te apema nde nini opema te osa mosala na ye parce que posoka apemi bapapa gi bamama top wana bamama leya obike pa belvi baza bacolaborateur ya belvi bacolaboraka soki baza te bela ekufi ozomona so belvi aza na ta ya kolema te ifo koma kaka po bato wana bazalaka pembeni na ye belvi ati kokoma yaya wana eza ignorance ti atanga mona ofukama me akoma kaka kama mutu na critique eki musika bana après ça comprendre ça na belle vie vraiment ta yo na momo et comment ça ça c'est la catégorie féminine autre moni nani monsieur Michel ndenge osala mosala na ye bafilme na ye ndenge asinspiraka na écriture na ye par rapport a moto mosusu oyo aka na écriture te oyo akomaka pardon biloko oyo oloba samika belva aza motu moko baza richesse belva aza lokola océan faut que le toki mai pour moi océan ebikisaka okoza na pota monene cicatrice mokende océan otie bopote limoa belvi siko akongo omoni ke bato baza na belvi te bato donc bacomprendre valeur ya belvi te yango omoni bango baonyoka siko biso bato toyeba valeur ya belvi yango omoni biso totoka da bamai na biso na bosea totoka na bandako po leloka na ngi boye na diembela da belvi na ngai bike mwana moko azalaka wana belvi aza valeur ozomona belvi aza valeur po belvi azosala makambo sambikla eza facilité bana bitike bazi ebele belvi azofeli de père et de mère ntango atalaka nsima amoni bana wana amoni bamama veve yaya asala yango na lolendo yaya ata na lolendo me bana na bapesaka merci bakosalaka priere mpona belvi nzambe alolo yango na motu na mwana yaya ata balobi yango na orbe bango motu bazalaka na simplicité baliaka banani bango simplicité eza na mboka na bango merci kutu merci apa maye yango na tv one bamida niveau bamida baese de pana bafinga asila ye nango na tv merci bongo sila apesa ofele moko to ofeli moko lipa kamera ezala te tikako tika na olobana akabaka te kabaka te esilaka bato nayeba ozo esilaka bana so belva asala yango belva asala yango te katiaka kamera te parce que lokoso balolembo na biso moto kende osala nazwaka filme nafilme kaka ekota bamona nga abona sankwa bobe belva kozala akosamaka ngo wana te ata motuka asali yango asalaka ngo mpe papa bato babi
nayebi ke belva na fondation natindaki mwa $100 na nga boye il faut ya nango acomprendre na bato okolabore na bango bacomprendre ke belvi asala makambo ya solo ozomona yango omonika aya na kamera mpona mokili mona te mais mpona bato basungaka ye oyo baelake batindaka mpo ba quelque chose na bango mpona bana wana yaya baede mosusu mpe ya mosusu mpe yaka mamoko boyoka ntina eza bongo belvi bato mosusu batindaka ebongo olango eleki yaya basunga yoka ti bamama famille moto oyo batinda 10 pièces à super yaya famille TikTok Sheneta or naolobazotala naoloba na yo mpena lisabike kokosana te moto azwa 10 super basiper opa $100 te 10 super mais 10 super ngo kaka na minute alongola de apesi bamama bashera bana siko moto abongo yo oloba nini moto abongo yo kosala nini belve azomérite ka bafleur baologe wana tout belve azomérite yango ozomona parce que toyebi valaka belve nani afandaka boshaliga na banosi ya bashanta po mwasi asoni ozomona mpona loba bétise na monoko na ngai eyaki petit problème je trouvais ça normal mais c'est grâce à belvi oyo naza lelo naza nango parceke motu wana koma bino baokomprendre valeur te yango omoni bo banozala ju basemba basemba makasi po biloko tu oyo babetelaka tolo majorité eza ya belvi ometandrese yebani remi nani oyo nani barésine eza kobomba te badekare baloposo bango eza loloko na nini misu lelo bakanga mpo ya kosenga $200 sikoyo muta bongo vraimen biloko kozana maximum a respect mpa na ete tangi komba Miss Lolo na matiro nyonso aokontinue kofinga 7e bagarre aoloba toujours insanité aoloba toujours oyo biso na ngambo na biso balobi mama bebe apekisi bino seke ye moto atindaka bino boyaka koboma yango ntango apekisi bino ke botika makambo oyo makambo ya baterese oyo na mwani oyo ya bempoli botika koloba yango mama bebi atindaka bino boloba soki apekisi bino nde mpe bino mpe boyokaka moti Moza pa zoba. Moza Kenzo. Moza ya Johnny Nchakala. Miss Lolo. Moza ya Johnny. Belvite mdatinda oza zozo. Lokolo pino zwakate. Belvite. Comment? Ba ya prince bazawana. Ya prince au sale émission moko pour peva ben prince émission na sebe na longola. Belva tinda mututel. Tinga la fin na kitu a plebo na lemba. Belva yebika na lemba na fa émission. On tinda répondre. Si réellement Bellevue a insulte, mais pense pas l'on avait mis sur terre. Si vraiment Bellevue embrasse à insulte, mais pense pas, j'ai même pas l'on avait mis sur terre la chaîne, on va y aller parce que ça ligne n'a été. Ozomona, moi c'est Johnny Silama. Naya, so apekisi biso, apekisi bisote. Asala belle, abi beaucoup famille bota toujours focus. Donc on attend calculer Thérèse, té mon la Thérèse, té tout ça na ba monini. Et là on y a malonga mon la Thérèse ina ngate. Ai lo malonga té, o Thérèse, ye ba kutu mama na ai na makama malonga té, ta komi baleki ba kina pengai. Kimbi benda kina penga. Et là on a malonga oya yena. Ai lo basikate. Tout est en monotonie. Ozomona, tout est en monotonie. Ozomona, tout est en monotonie. Alors, si il y a grave ça, on a été oyaïna. Voilà. Et quand on a sorti ma bibliothèque, il y a un moment, Belvito, ça va, on a, Babi, à la tique, au soya, même monté, mais encore. Oh. Beaucoup pas c'est petit mais Zala le ballon là, zala le ballon. Amigra. Au moni Bellevue, autant les longuines pour des ndenge motema neza. Bellevue bi passe à part. Ozomona, majorité ba comédien belé moto de banazota ata $1 ya Bellevue te azate. Tous les comédiens, le bas sauf balo ba ye na bango lobia ba superstar wana nyonso ba benga Bellevue la patrona lelo ba wanga na moshi ba bebisa bango kata la so benga nga president yango moni signé tanga bango ba kima ezaki
Bellevue aza na bango mpa na nzoto olama Bellevue te soki oignore Bellevue tomona mona yeda dit aye Bellevue oza lioko te babimisi le video ndenge ya kolation ndenge osenga bi napesi tata merci Thérèse alobi fine ye mobimba katala eso nga na benga ola patrona te alobengo 3 fois par le kechu na benga ola patrona te na benga ola patrona te na benga ola patrona te video eyaka te eye katala esoko benga Bellevue la patrona te basi tele si aloba mwana moke na balotete na ye nayebi yango te ya soso elela te okowanga nanga 3 fois nde bawanganaka yesu okoposa na bolamu na ngai etala bato nde bawangani ngai yango tozomona lelo en tout cas famille boto focus na film donc bango vraiment biso tina kwani quand on a tina na bango focus na film donc yo ngotali nano tonel de ya tonel ya mwana eke na sika ya plutôt na kosila film mosuka mingi te ezobana po biso mama lambaka eza na congélateur na biso eza plein na biloko olingo lia mbika okuta mbika na congélateur soso polo badesu fungwa nini tout na congélateur na biso ezali en tout cas vraiment toza ensemble. Merci beaucoup Bianca Zanga tokomi na biso vraiment na suka un dernier mot na yo na famille Bota o ba otala yo e na ba fan na yo o ba olinga yo ba bilembese o mama lobi ochana se tozala focus na fit non samika omoni bato bayaka kenya kotia na se botika bolanda te bazaka lokuta bazaka vraie famille Bota te vraie famille Bota ndenge aza bongo aza na tante oye na Bellevue yo mpe foya aussi wana badistraction inutile oye toye mpona banga mutu tenga nga nakobanga mutu te eza tinda ngai te fike na Bellevue makasi na odefendre ye jusqu'à la mort nalekisa kaka famille Bota te famille Bota te famille Bota te soki olandeli bakomante omona kaza mutu moko omona kaza ye moko pour tous les commentaires, tous ceux qui ont dit que les gens ont dit que les gens ont la patronne, au moins, va différer les commentaires. Donc, merci beaucoup. Mauvais propre Tito d'Acosta, mauvais propre Jean-Paul Capi, merci à toi, mauvais propre Tito Kukai, merci à Nénen Timbi la Bosnienne, Doris Mwamba, Niki Soka la patrona, International Kabobo, Miss Margot la patrona, merci à toi Patiti Tenge, tonton grâce Chico Sana, et pourquoi pas Chaco Johnny Lema, apparu Kilo à Congo, merci à toi Jana Banaka, merci à toi aussi Samega Amba, merci à Prince et puis merci à maman. Voilà. Merci beaucoup Bianca Zanga. En tout cas, Dio Nangana yo ekendaka toujours à plutôt connaître car ba message ngona bo mesano. Leo okufa lisumu na yo. En tout cas, zana lisumu na yo moko okufa na ngo muta kwa compagnon azate kolela lokola soso kokeriko. En tout cas, bawangani ngai pe tolopa wangana ka Yesu tout pe ya soso awangani na yo. En tout cas, un grand merci à toute la communauté de la famille Bota, oye. Focus na musala. Un grand merci à mon boss Idetini depuis les États-Unis, Dajwa Zaki na Simabilili, Anthony na Massini, tout ça là toujours à Monsala Top Max officiel. Moi dans toute la famille Bota toujours. Pourquoi pas aussi Mamoulou Balobi toujours amicien. Pourquoi pas aussi à Prince Lomba, en tout cas famille Bota, nos sincères condoléances à Yagéry Kobedox et à Clarisse Plasma, au Baperdaki, maman Lekina Bango, courage, on est le cœur avec vous. Et Zakinga Ebino Samidra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise, l'actualité nous oblige à faire des analyses. Ce qui est soit zone de Tokokuta na Malaysia, Kimia Ezala, Omabota Bino, bisous, bye.